na likambo olongwa batu pe ba yebaka pe na mingi te na lingala fasi biso to longwa ka 4 personnes ay bimaka lokola 3 po biso tozaki na biso batu te ke non ya ko bima soki ndenge nini ngai Jimmy Mukendi David na Thierry Land donc to longwa ka 4 personnes na lingala facile mais sikoyo omoni ba mwana moya kozongela zongela yango eza pe na te ni moi vérité mais justement na loba na sens que nyonso viezak la lobaki nyonso zaki na pe lokuta te nyonso zaki na détourner là ko détourner là na kondi mate vie avimbisaka mama na ye vie soka loba avimbisaka pena Zak le soka loba bino bana kin batutu bayebi ke Zak la vimbisaka mais na o nyonso pe lobaki ya lukuta pe zalaki te donc ya solo pe zalaki ndam neti nini ezaki ya solo mais oui neti nini ezaki ya solo kasongo machi kasongo on a sengo nini sengo ya osali loko na sali quoi na se sentir à l'aise moi ne pas le loko sali olongwe na longo ba vérité olongwe CNL Tinalongo okabwani na David Ntala, okabwani na Jimmy Mukendi, okabwani na Thierry Lando. Kokabwana c'est trop dur. Tena kolongwana te okabwani na bango. Matika sungula longo epa imoko ti. CNL ekufa. CNL ekufa ndeni. Kasongo machi kasongo. Parce que à un certain moment même attendre à la place on va utuana. Bah expliquer que boro ezaka boro na yota. Vous comprenez? Imaginez yo ça boulot. O ça que boro anezala. O expliquer batu que non il faut ba ya wana. O expliquer batu que non il faut ba ya na ba marché. Mais un mot bazo zongisa yo bena ba ibiso que non boro ezaka ya yoti. Bomba maele na yo. Donc ozo mona siko biloko wana nde kasongo machi kasongo. Moutadaki directeur général na époque où c'était David Ntala. A convoqué réunion avec Bengsi Bajan avec banda lelo to décider to kanga David Ntala mutakanga timu yoptaki directeur général timu kolo to kozwa mbongo to yokani bana mai o aye na mbongo to refinancer entreprise to bani kasongo machi kasongo. Comme il y a souka, il y a présentation, il y a magazine Nabino Info plus 243. Il y a mon collègue l'office mani boy comme machine de communication. Nazala ki wana po na ko servir bino ba bébé. Jamais na bossa na bino natuna. Eza mutuna. Ya Jojo Lukoji, José Kayembe. Lion, ce qui a Akoli, Akomeli li sous Akoli. Est-ce que comme un pape on machi kasongo machi kasongo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chaîne ya Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Comment tu sais? Aïe. Merci, bonjour chers internautes, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent partout dans le monde entier. C'est déjà votre mission Star à l'horizon, une émission de chronique mais qui vous permet aussi de suivre d'autres informations, d'autres artistes. À travers cette émission, moi, c'est bel et bien, comme d'habitude, Mati Kasongo, mon ami aura toujours le premier MP4 DJ, Yaya Touré. Ah, tous on a un débit. Émission le lieu moi mboto moi mokie moi qui songi moi ko loba moi ko bimisa ba vérité parce que
bandako musunde ya daje lo barandako la la to bi place tangara te mais les autres ba ndako mutalala ki bandako tanga nini. Quels sont les problèmes qui s'est passé pour tout le monde batuba longwa. En tout cas lelo na royamba bande ko ngai oyo bazana parcours milai babandaki Zakari babandi ba Planète Télévision ba CNN basali mo makambo belé oyo lelo e boujamboka plutôt e bimisa pe ba branche mosusu lelo bato bakoma pe belé ko sala parce que l'idée ezaki ya bango basangana ki bapesaki makambo pe epesaki. Merci à toi Fernando Mbaya babito na LTC aweza place à Sika. Donc cela veut dire que bobaki LTC na salon na moi petite terrasse les banda mais awe commis vraiment dans moi babenga moi mini boîte. Moi, mini boîte ça on a Bandal, Longe Bar, voilà Longe Bar chez Fernando Mbaya. N'habite Toulouse, Cocolingua la m'a ramené ce Zakari. Mais sans plus tarder, je suis avec mes deux invités. On va parler avec eux. On va le savoir nous tous ce qui se passe au juste. M'a ramené Zoleka, na média na biso baza, confrère. Le Roland. Et je dis big dédicace comme ça à ma petite sœur Graciela Bamba, Gaga Mobutu. Ma petite sœur et puis sans oublier Motema Nae Enrique na Pesio Pembo te place aux Nelly Luzitu na Belgique je te salue Bijou Afo Mateso aïe na France je te salue aussi et mes bideux sur autoroute na Birmingham Didier Okamo na Pesio Pembo te Picho Pacha Sotali Konko na Norvège. Je vous salue vous tous sans plus tarder na Rwanda na droite na pour Aza mon colo Penakati Nabiso que je dis déjà bonjour. Bonjour Mati. Boni. Oui, ça va, tout va bien. Na olinga bon nazoya na kena gauche na ngai na moni Kolo Touré fils Mani. Bonjour. Bonjour Matika Songoye Touré. Du passe ya kala quoi donc bonjour. Merci na olinga o se présenter na pas bateau. Baye bayo bien na ba o baye bio déjà na ba o baye biote. Baye basu uzanani. Je pense que Mingi Rolobezate, donc Batouba Tala déjà va reconnaître Fils Mani, Boïka machine de communication. Fils Mani Boye Bara, ma côté wana, Yé Pelelo. Fils Mani Baye Bagi Wapi. Ma côté wana, Yé côté Nini. Ma côté wana, Tosola. Bon, Yé Belelo, les canaux Planète Télévision, les canaux 2A, les canaux Canal Kin, les canaux RTGA, donc ma chaîne est Belé, Fils Mani. Scopo, Toko Tanamo Muzindo. Betano eloko wana bato baye bakeza pe yo ba bébé mutunabino yeyo yekeyo oui yekeyo maintenant keton de eza même question avec Fils Mani ba découvrir yo pe. Oui, c'est vrai que bato belé ba oyeba na bango te peut-être ba oyeba na kombo po biso to zala mingi kaka na sima o to lambaka et puis bamani baye ko sala ba msala nga Jojo Lukoji. Jojo Lukoji bayo kaka na angenga bulu aussi donc oya alakisa ba congolais ba prison na bango donc angenga o kende wapi mutaza ko sala ngo yeyo Jojo Lukoji depuis ba lingala facile toye koya esika toyaki et puis lelo ma musolo la minde mususu. Ok, tout n'a gardé mon Fils Mani na zo na nous mon vieux Lukoji. Tu maintenant moi le solo muké relater les bisonan. Du coup parce que au Kemba mon lingala facile. Avant lingala facile, tu travaillais déjà quelque part où il pesa ki makampo kota kuna to au bandika mon lingala facile. Bon, avant lingala facile, tu as qui na Zacle Vienabiso à Salaka journal écrit moko boye quel boule. Na quel boule wana nde tozalaki kokoma na kati wana le lingala facile salami quoi na 2008 biso za kokoma to sa ba reportage na kati wana ezaki quel boule te ezaki les boulistes ezaki les boulistes journal ango je me rappelle ezaki les boulistes toza kokoma et puis après toye kokoma ba reporter na lingala facile na avril 2009
Ndé na 2009 tout ça les baboulot ba angenga parce que Kutara banani to banani bakutara. te biso za kilo oyo yaki ami balé ko ya ko renforcer ba lingala facile. Donc ça dit que lingala facile boulot et komaki ebelé et senga ki ba ya donc ezaki juste après premier anniversaire. Après premier anniversaire ya lingala facile. Ndé biso to yaki ko ya le en avril, le 2 avril, le 1er avril. C'est là on a Jimmy, ba Thierry, to bango bakuta ki Jimmy Azaki déjà. Bango nde babandaka. Hein, Jimmy, Thierry, David, Yampoko, ya Willy Abibou, bango de basi babandaki, eza mususu toko bakolo baba Kams Kamena, tokutaki bango. Kamena, je te salue. Akenda poto hein. Ouais, Kams Kamena, bon, ba Papi Kambala, donc on a biso toye koya na balo ya ba Nana Mwadi. Toye Nana Mwadi, Christian Lutonto, toye pena Ibrahim Dokuwa. Donc toya ki moi groupe moko ya bato belele to komi wana nga na komo beta na ngai na ministère ya nini na koma ki attaché na ministère ya justice et pas avion na biso Luzolo Bambi l'homme d'Angenga de boulot et de aussi. Tozalaki wana to beti boulot na ndenge ya kosakana te donc ti ndenge boyebaki ke non Luzolo Bambi akende wapi donc ba boulot wana biso bato tozako beta yango na ndenge pena ya GT. Et puis tozalaki attaché pe na CENI hein nazalaki reporter wazalaki attaché na CENI avec le pasteur Ngoy Mulunda to salaki yango pe na 2011 l'air ya okomaka na 2012 na avril 2012 ndé toyako basculer Wako basculer lelo yo bato baloba bapesa ba version ya BNT ba version mususu parce que le cœur de l'homme est méchant comme on le dit. Ba version mususu ebimaka muta pesa raté a bomba lelo vumanga na yeba tambo basculer à Zakari. Ouais. Ezaka problème ya mbongo melaka bino to bino nde bo melaka mbongo neto yo kaka boke boye basali boye a révoquer bino mais bino boke bozimbo bobio bolongwe bo révoquer to ba ma vérité o yo longwe la kono bolongwa ka bokendaka bozaka nini. Non en fait na ligamba olongwa batu pe ba yebaka pena mingité na lingala fasi biso to longwa ka 4 personnes ay bimaka lokola 3 po biso tozaki na biso batu te ke non ya ko bima soki ndenge nini ngai Jimmy Mukendi David na Thierry Land donc to longwa ka 4 personnes na lingala facile mais sikoyo omoni ba mwana moya kozongela zongela yango eza pena te ni mo vérité mais justement na loba na sens que nyonso za vieza kla lobaki nyonso zaki na ope lokuta te nyonso zaki na détourner là ko détourner là na kondi mate vie avimbisaka mama nae vie soka loba avimbisaka pena Zak le soka loba bino bana kin batu tu bayebi ke Zak la vimbisaka mais na o nyonso pe lobaki ya lukuta pe zalaki te donc ya solo pe zalaki ndam nini zaki ya solo mais oui nini zaki ya solo na yo se rappeler la on na miti le bela biso po ezana batu mususu bana poto bakenda be poko bino bolonga mais mo zakana bakin ba ba fanatique na bino bana poto ba otala biso batu mususu ba s'inquiétera ti lelo ba yeba vérité te ba zape ba fan na bino vérité pe amo libéraka na boyi nde ko tumolaka pota moi mukie kaka meto chadake Thierry asala boulot mo na nini Thierry lo longo ya lingala facile asala boulot mo na parlement ba sérieux wana boulot mo so il fallait que azonga agenda rozwa MP via beta chita sima akenda abenda Thierry alela donc lo longo la pena yangwana vela ngai tira lili atalika bon via salifo adiga zaki musuni la présidence il y a parlement donc na bureau il y a parlement obemina ku seri wan donc a sa campagne pour akoma président na bureau ya parlement donc c'est que ezai mo logo
Voilà, c'est que Zaki moi loko na chopé moi pause, na zongi côté pas Fismani. Pour nazo jouer des rôles, naza hello. Tout son anon hello Fismani Boni. Ouais, ça va. Matika Songo Kaskas. On nous a posé c'est comme si tu as peur de quelque chose. C'est comme si On ya osa eloko na sali ko. Na se sentir à l'aise. Moi ne pas le loko sali olongwe. Na logo ba vérité olongwe CNL. Tina longo okabwani na David Nsala, okabwani na Jimmy Mukendi, okabwani na Thierry Lando. Tout kokabwana c'est trop dur. Tena kolongwana to okabwani na bango. Matika Songo na longo et pas imoko ti. CNL ekufa. CNL ekufa ndeni. Fismani jour zokota Zela. Jour zokota CNL on était tozaki ngai yo na madame na biso Grâce to vandara na première rue. Kota funa na hôtel de funa to vanda boy. To bandi parcours pas to bengi tellement déjà to savais déjà ba likolo biso tout. To yeba déjà qu'appelle ce Koti dans lobby Kilumboki na musale bandi. Bandagi bongo Koti ozumakambo comme na Bakar au Bali makambo tout carré. Mais les lozoloba au magazine Koufa. Bon, et là Matika Songo, tu me connais, tu es mon frère, tout ça là depuis planète, hein, tu travailles à Bachéri et Longo et tout. Voilà. Maman Bakar to betango boité parce que yebi à l'époque déjà on a un boss papier au Konzo. Voilà. Donc Nazara seul reporter. Ouais, non, il y a na mutuka même marque na boss. Voilà. Même couleur donc Nemo so non y a pas fond la porte par un petit boss. Donc on a colla quand même na moi vie bien. On a Zara parenthèse donc on a goûté ça maman le belati. Nengo lobi ko bala bon. Biso tout hein, presque biso tout. Donc 99% to bali biso na son CNL. Ezaba Thierry, ezaba David, Numbi. Bader nous do ba tout presque 99% to ba za musalo to salaki ya teke mutuma ndo pesa mutelo po bala te bon. Bon kolo wage na longwe ne ona boya ki CNL na longwe te. Pour CNL ekufi. Ekufi ndenge nini mani. Bosa voilà. Bazana 4 administrateurs. Tant ba vandi. Nyongweza koto, nyongwa loyer, nyongwa mai, nyongwa courant, ba taxe à l'état, le lodo ko futa soute, ba chaîne pai. Mutamoni ko chambongo azati. Pour mbongo azati. Ba entraîner ngezalaki, ezali soute. Donc ba se décider que to vendre na biso, ba kangi entreprise. Oyo ba jeune belé lelo. Bazana ba famille, bazana basi, bana ba otangisa ba futa ba charge. Lelo batikala boindeke ndeke mutu mo ta yebi ndeni na ozambongo na ye o fallait ba futa ye parce que to beta ta moi presque 4 ans salaire à la raté presque 4 ans salaire à raté mais to yebi na 4 ans na so bobi presque salaire à raté mais chaque année bobanda ro fêter anniversaire ya CNL chaque année bobanda ro fêter bo sala ba anniversaire amné bo loi ba sal bo bengisa ba bat mais 4 ans lelo loba Polo ngolobi 4 mais tant vous allez kuna 4 ans loba été libanda ke bafuta binota Matika Songo on était en train de travailler pour nous sauver l'image de l'entreprise pour nous sauver la famille sauver l'image de l'entreprise mais on tata banana yo nécessité pour nous sauver l'image de l'entreprise na bandaki pour nous sauver la famille na biso pour nous sauver la vie na biso ko se positionner donc comment ici ko ke mutaza na marché na ye à travers wana roye bandenge ni rolia nous avons une relation avec eux, mais salaire comme tel, Balion, n'est pas benga, bon on n'est pas benga. Ne bombozala qui comme benga parce que pose à Lion. C'est bon, c'est comme tu veux. Balion, bah c'est décidé il va ah va foutre les sous mututé. O amoni aza mobali. Asa la paye à se débrouiller na vie na pour bango ba foutre sous mututé. Et politique na bango moko ba se juger qui ba sala mais malgré ça parce que zaki mani na katso momke tant bango ba décider que ba refuta susu mututi babi o moni a rekokate et que mettons usko bino banda ko bima exemple bimi sur le terrain OK aux $200 ndo ça reportage o na on pe na caisse les mails les gandeni et les mails les gata entreprise a yoté yom to futa chaîne donc on peut ça bango mbongo o ya bango fait quota so ba sengaka $300 300 la bango ekoti so yo za na $20 likolo yango ya yo oya bango ezokota fonctionnement normal
Mais bah, c'est décidé de foutre tout. On a supporté, on a travaillé. Banama est belé, balongwa, donc place bazar sur la démission avec une maman so. Tout ça est belé, la grande famille SNM. Le monde dit ouais kenda, comment boyer ouais kenda, comment boyer. Mais tu comme ti na niveau moko boyer. D'accord, c'est moi qui tu comme ti na niveau mais pour arriver là. Pour arriver là-bas, na ndenge komakio bakata boyete basala boyete. Fuite funga mai nanu wapi to mabe bandai kokote la wapi. Nane yaki na idée ke ba futaka batute, nane yaki na boye babite ba monnet bazo bénéficier soute bazo bénéficier ko le kabon parce que et le réunion se bandara na 0 pour mana 1. Donc il faut moko vena éviter ce qui vous contredinga. Donc faut moko abimisa idée to mutu moko lobelo mo pour batu musuba zo raté pour mabe kota na musala et bandai ndeni. Bon, c'est que je vais te dire maintenant là, on a eu ça batu musuzuge. Système il y a gestion de Akimabe. Parce que mon on quota. Mon alors quota pendant n'ingo sakanate pour vendre na boye moi $40,000, $50,000 moi dans la caisse. Ba lion va sangani tous les 4 heures bon. Ouais non là on a biso. Akaboli 10 000. Les 4 na yepé. Kokota 4 te vieux ba kataka déjà ba not indiqué da musique. Malgré que bazaki non mais vieux ba not indiqué da musique. Des aïe d'esprit à Balion. 4 mois na hôtel chouette. Zaka maître Raphaël Kibuka. Oya Chaki a ses représentants qui na petit frère na dit donc Kibuka. Donc bazaki Jimmy Mukendi, David Sala, Chirilan Duna dit donc Kibuka. Ça dagi 4. Donc so il a moi koti ba yoga no bon to kabolango. Ba kabolo azu à part égal. Mon commissaire bango mongo toza ba contrat biso do foot avec les mots. Mais au moment où on a un administrateur, on a $40,000, $50,000. Donc, on a un foot à rater. On a un foot à rater. On a pas 20,000 à Kangi. On a une entreprise qui a faillite. Le comité qui foot à battre comme charge. Et on va saluer la lettre. On va renvoyer Batum Soussou. Donc, ils ont déjà déclaré l'entreprise. Mais on a tenu bon. On a travaillé. Si vous avez une organisation, il y a 7e anniversaire, c'est nous. Moi-même, personne n'a contacté l'artiste, on a presque tout. Comment qui mine na charge na CNL? Comment qui présenter plus que Bango? Bango va comment qu'on est bolembo, avec un fine na bureau, ataba saliboy, ya cheka libende avec yo mungamba na au le kawana. Nous par plaisir, quoi. Donc, on a présenté CNL après une année. Ils auront le 12 août, son aboussante. Donc, une année à CNL qui déjà. Ils ont dit parce que nous avons ça là. Ils ont dit pour le plaisir, nous avons allé à Moutouté. Nous avons allé à Moutouté. Donc, nous avons allé boulot. Tout le monde a besoin de vieille Jojo le Kojo. Donc, il y a eu début dans Robé Tamasolo. Attends, on a lingala en Nogorate. Donc, on a en français. Et on a banni sur le ballon. On a traduit français dans la lingala. C'est bon, c'est bon. Kepe boy papier, on t'attend correct. Tu vas corriger, c'est revoir. Même comme ce soir, Jimmy Hotel. Non, comme papier, à votre voix, na chivo. Le bilan bébé, on a présenté sous thé. On a monnaie normale. A présenté dans la place dans la Jimmy qui est dans l'ongo, a tiré dans la place dans la présente. Né na bima na scène. Na banda au travail bon malgré ba combien rebelle pour ba la facilité donc vraiment latif veste vous ça dit ben journal aussi d'ici mutum so aye te lo ngam no sala do yoso tourna yi am so la plateau katanga na koti longolo no nani yango David Sala te mani fils mani moni te zela mani o eza etando ike eza TV moni mutu so azo sala mabe balobaka mabe mutu so sala kibo eza radio te. Moi je ne considère Moi je ne considère pas et le roi Mabé. On a une zéla formation. Voilà. Donc il y a un des alliés qui fils man et l'eau à sa n'engue naza. Moi moi banco on a bakana yoana. Ce qu'on a qui dur, nazo iba conseil ya ba vieux. Vieux on a obenganga beto zawa pia ka boy. Moi ni mambo ya boy za boy. Zara mobali yango pesalanga onazala ona na CNL automatiquement il fallait à la pire chérie parce que tu as vu tout placement les samouraï mais du coup oyo comme ma pire Jimmy qui chérie lan
Il y a ma vision. Il y a ma vision. Mon est loin. Il y a ma vision. Moi, je suis dans ce restaurant étoile. Je suis dans ce hôtel. Bozana est mon monde le roi non hôtel. Donc, mon monde le roi non hôtel. Mais ça, je suis à payer non hôtel. Mais tel bien ces garçons là, à Maïli. Si on a place boy, on a PC charge boy. On ça mieux que eux on ça là. À l'époque, Jimmy était DG. Voilà. Donc il avait la décision. Il y a le bagage non, désormais yo sala boy, yo sala boy, yo sala. Mais tant qu'on a dit talent, on a Jimmy Totika la goutte nulle part. Et la conférence de presse, et la reportage, on a nulle part, tout dans la scène. Et vous d'ailleurs pas où on a été. Dans le cas ben ah moi chef voir comme on est na ngona monaki wapi woye la ngaibu je me rappelle bien kabela nga $20 ah loko no sali bato benga fort pesanga la na bana mai peto zaki ya to kaboli to mini moi ba secret c'était juste ça donc à motivant plus na musala oyo on a allé ko s'attendre que lelo na rosa o naza parce que ya pesa nga moi chance wana donc moi reconnaissance wana faisala Jojo manière ya kokuta bino po yo tozongaka ye tozongaka manière ya kokuta bino bolongo 4 mais bayo bakisa moko yo sali moi batio na moi sima ba compagnie peut-être par rapport à boule babi que na savoir faire pe mso ba boule ko lekela bango mais tant boyaki wana bino kata tant bolongo ka bozwaka idée tant bokindaki 4 wana nde bolongo ki wana. Nde le besoin landel bien mutabanda kolonga mutalboso chéri. Non, Thierry Koutayaki Mutasuka. Thierry Koutayaki Mutasuka. Bon, en fait, dans sa précision, moi je suis le frère aîné à Jimmy. Donc on est vraiment de faire maman, papa. Donc il y a maman, moko, papa, moko. Ouais. Donc tout ça va frère. Alors, l'être au longwe, et ça qui peut dire, on a raison au longwe. Mais du fait que Jimmy a longwe, donc on a la Jimmy baza ko vilipande to ko injurier non na ngala zawana et au sala bien te. Mais c'est gantika là na BCBG ta fan de psaka longwa boya. Te bon moralité pe que c'est ni. Na nege to coller na famille ils a pe moi différent. Moni hein wana eza musala eza musique te nde modèle ya musala eza o kendele ezalaki vie na ba petit na ye ba bebani ozo comprendre vie na petit na ba bebani mais ce que le ngape na ye wana ngape falaki ngape to benda na kina bango mais ce que comme un problème ba master ngana master na bango te o comprendre ngana master na bango te ba kangami ba master ba sala biso zaki on a pour l'encadrement hein comme né zaki on a pour l'encadrement andeni basala ngoneni pour preuve mania ucho yebisayo bango nyonso o nyonso aleka na CNL a otangelo kombo ya Jojo Lokoji o nyonso aleka na CNL ilonkolo malgré que aouta Karaga ilonkolo azak nani reporter akala ilonkolo aouta Karaga JR Lusala Frida Lusala ba régisseur lokola ba fils Efili. Donc bazaki bato déjà bazaki nakati ya musala nani Olenga papa Alpha Olenga bazaki ba mikolo le ba YSNL bisu ba yiye koleka na maboko na ngai bo ba yeba makambo oyo neni basala mamba lingala au moment où ba administrateur bazaki préoccupé na makambo ya ko répondre vieza clé makambo belé mais travail de fond ezaki biso ba tout sala ki yango. Pour preuve okotuna mutu nyonso o aleka na CNL biso tozalaki wana na tongo tozoyeba ko encadrer parce qu'en fait les CNL et salami ezaki na 2012 ba émission mangala ezalaki pena te donc nako citer nani oyo lingala facile info lingala na CCTV pe bon ngonge beti na nini na canal kin ngonge beti ezaki presque 3 donc la plupart batu ba yeba ki penda ndenya osala lingala te ba mani ba uta ide na ba TV aza osala ne papier ne na français mais il fallait que ça papier lingala il fallait que tia moi ba dièse mo boye boke to kanga to serrer pe lingala facile parce que yango ezaki
champion à l'époque. Mission était accomplie, tout ça là va faire terminer. La première anniversaire, ils ont l'équipe du boom. Tout ça là, ils ont l'équipe maintenant. Il y a malam. Et dans ça, il est là, on est fier. Dans Moussala, on a coûté la petite roi Barouble. Ah, coach, yaya, yonde yaya. Donc, il y a qui yo parce que yo kita ki otiki bango. Otiki ba fils mani ou sali boulot na yo. Je pense pas qu'il y a ka ke ba on encadrer ba petit ça le mettre moi Alexis Jackie Champa papa ba petit Sili aleke bunda. Na on l'accès mon mususu. Yebisa biso olongwa ki pona nini. Bobe banaki pourquoi ata bazaki ba petit. Mais babi place mon colo aza encadrer pe ba mkepe ba betara monde. Loni ça la décidé parce que yo quitté déjà avant, quitta qu'avant plutôt. Non, il y a un manque de considération par rapport au travail abattu. Considération, ils ont qui pénal sous-souté. Là, il y a PC que non, va petit bazala, ba comme à niveau, ce que ba on considérer le rôle petit. On a sigo na ndengwana na ndenga respect. Ole to le kana na TV bani to lo bana. Mkola mona mabe musika. Donc o baloba pena que non. Mkolo avant de mona musika ko le ka mwana mko ya télé. Donc ya mwana pena mona que na ko se mêler na potopoto ndengona te. Mais de toute façon tous alaki toujours na petit nanga na continuer ko encadrer ba manyo tous alaka déjà na bango kaka. Ba petit tout na kata CNL o bazalaki wana ba masa tout o bazalaki wana tous alaki okoze tous alaki solo là soli kambo ezali. So na moni eloko mabe na zo ya pe na CNL parce que naaki le seul muto alonga CNL mais azonga na CNL kwa de sala na CNL. Donc azo ya pe ko gangela yo ke non eloko anu sali yango mabe. Pourquoi ko sa eloko boy sala boy ba sala yango boy kende boy. Andeni bino botikali ko funda na ndeni. Est-ce que na musala ba funda na. Donc na sala ki fiemo pe ya bien bon. Ezaka ndenge ka to milobela pe pour na kishasa pe so bilobelité. Muto lobela azate kufa nyonso ke ikarabo yanga lo barabotika na milobela. Mais fils mani nave jojo boyaki na lire moko boy. Ba ibsaki ndeto kaki to ke ba musuba ndota mama kolongulu. Ba musuba ni boy na kisi ya niveau dega. Siko bino bobomi plan. Kisi yango ke kisi te lo sambo. Biloko kisi umela te. Yangwana bord ekufi na 7 ans. Na lo mama muyozulu ba. Ngape na opposé. Kisi. Et umela te. Donc kisi te lo sambo, vraiment lo sambo. Yango bord ekufi na 7 ans donc bozaki lo sambo kaka. C'est que boyebi bato bozo boakela. Te bato kisi baze belete. To isi bon ngela conseil to pesa kisi te lo sambo. Po biloko kisi umela te kozwa pena bokio. Moko talongo. Bato nso basa ba vese. Ona kufi ba plaisir ken. O tablo ne o. Tant bat bando traité bino bon obi kisi bobi slogan qui cité. Je m'excuse lo sambo. Mais to monique na 7 ans. C'est biso pe bateau to boula rapper mon musika bateau pe boula rama musika bazana biso ba monique 7 ans koto ane dae bon bino. Bon biso to sa musala to est vraiment na musala oyo eko se paye sabatu quoi. Moni biloko mususu moya ko loba belé zate parce que batu vraiment ba comprendre que loko wana en tout cas muto ando salongo très bien. Ba yebi pena ye muto ando salongo très bien. Mais ando sala ya batu. Ce qu'on y a donc on sera plus motivé, plus déterminé. Là ça plus que on a bandé ça. Donc pas la peine calme pour n'aller dans musala ndi. Aïe, c'est Morambo eza mystique. Boy na musala bande kolelo to ko présenter bino otozo benga magazine 200 plus 243. Info plus 243. Eza idenan. Bon mayango erango lo ba vérité. Po tozonga ka un jour. Kana micro. Problème ya te. Bonjour ngonde sko ma baby. Ma ta sa ki boye. Ezaka yangai erango. Ça dit quoi? Toza na ba mani. Ozo tatone mu no ndeni. Te mais yo ndo sekisangai. Question no ne sekisangai. Te na linga za la penda sérieux pour na loba que tosangani bango bon boulot esili quoi hein congé technique bon naibi na ndenga o lobela disponibilité congé technique na oye ba ndenga na expliquer ngote mais du moins ba se retrouver que bana boulot te nde tosangani to lobi que non
quelle idée ya bosangana naka na besoin moto a besoin qui idée abando contacter moto à l'office man yande ni mo ke lo bosala na te José Kaimbe. oh tu sais l'autre fois José Kaimbe. Oui, José Kaimbe. José Kaimbe, oui, Fissman. Nanga Jojo Lukoshi. Kasi. No dernièrement. Kasi. Biso anati. Biso a tous idée. Biso a tous idée. Ramasa o nini. David Kalambai. Mais on a parlé. Moi mère a uto bota mona. Ah, na pezu tu mona mbote na mère. Na mère vala, mère vala. Hein? Na pezu tu mère na mbote. O a uto bota mais est-ce que mona o laisse ndeni. To sa ndeni. Nde to benginga ba massa o bazaki dispo ba ye to monter idéologie quoi to monter idéologie ça dit ezala idée ya mutu moko te akolo ba non hein ezala idée ya mutu moko te akolo ba non yo yaka na zui no bouloté eza ba massa la petit nanga to fréquentanaka to vandaka to sulaka d'abord eza bino trois il y a biso nyonso donc mutu tout ça na kati ya plus de ça info plus de ça nanga pe na dans kati biso tout eza bord na biso tout donc so to considérant comme bord na biso nyonso to bunda kezala parce que à un certain moment même à la place on va voir utiwana ba expliquer que bord eza bord na yota vous comprenez imaginez yo ça boulot o ça que bord wana ezala o expliquer ba tout que non il faut ba ya wana o expliquer ba tout que non faut ba yana ba marché mais un mot bazozongisa yo na ba ibiso que non boro ezaka ya yoti bo mama ele na yo donc ozomona siko biloko wana nde mutu eza ndenga ko vandela cameraman nga c'est qui Jonathan eza ndenga ko vandela nde siko ya biso to zui idée que eza boro ya biso nyonso comme ça et si ka okende le ozo engager yango bien po yebi ke za boro na yo pe so que comme bord ya batu mususu ke yo olukaka profit ya yo mais so que oyebi ke za bord na bino nyonso o contribuer pour que bord mata donc okay. Merci nayo vejojo memani awa toyoki boy conception l'idée bien sûr via PC mais na ba place obouti naningi bosangani déroulement ya makambo na ba structure o bokocha okolinga olanda lokolo a place outi to boko ya kana mbeba wana to bokolinga bo changer makambo mususu ko ya suna mbeba na o eleki kunati kolanda yango za mwa pasi c'est vrai que Moussa les amoko ko inventer le côté mais quand même innovation eza oui c'est les salamara na ba concept mususu BR on est rappelé mara mususu ba enjeu eza na ndenge ya ba entreprise na ndenge politique eza na nembo ko ndo tambula kindenge mususu biso to na vision mususu yes et le sika on a compris l'alternance c'est ça la mien donc faut tolérer pe alternance c'est ça la na niveau nyonso mboka na besoin ba jeune za besoin ba idée ya sika ils ont besoin il y a ba entreprise à sika ba investisseurs ya sika ba konzi ya sika pourquoi pas communication à sika nous allons communiquer autrement pour que même mboka na biso et émerger autrement on a bozaka na balinia balinga la facito neto toloba innovation boé parce que tu dis que plagier ça la non mais quelque part mon ba vice mon ba règlement ba sala kana ko régler ba biloko asikeza to même biloko asika c'est ça que je dis donc tu dois inventer le côté mais bon sentir quand même différence on dit awa ezaki boye mais awa ba salongo bien biso so to salongo bien place au batu ba sukaki tout ça l'effort to les ka place ba sukaki pour to pesa toujours ba to communication malamu to pesa la entreprise communication malamu to offrir ba to pena communication oyo bazo linga yango to benga koda mboka plus de 143 info ya sika makasi communiquer autrement ils ont dit mais qui cité le sambonde babi qui cité le samboté namoni mon cameraman a sala biso Javasine poto chité
avant de chiter, quels sont des programmes, quels sont des avantages oyo bino moro boyebi oyo yebi ke to sala makambo oyo po ekende po na blesser moninga te ba discipline mambo tout donc o chela bisongo o ambalele bisongo dans 2 minutes na projet na makambo tout parce que oza mukolo bamba ba mike ermo biso to za ba mike plutôt ermo pe boy tant et comme appelle bibende ko moko ta ebele veut pour appliquer les biso et comme appelle droit de nes nan droit de nes rosani na maman bon en termes de maman tout est maman tout est parce que tout va déjà ça fait longtemps donc on a eu man na CNL tout va dire travailler et depuis lors tout ça là donc depuis lors tout ça là ma solo mon peut tout ça là yango oui puis non qui ne ça là pe que to kabonate donc autant ninge pe ko zala ka ndengwana autant bango ba respecter nga autant nga pe na considérer bango lo ba masana nga parce que ce sont batu oyo tongo pourquoi bayaka tuzakana bango to grâce nanda kwa yaka donc mama kati ale kaka donc chance to malchance Angela mwana nga liboso na mwana na ye babota mukolo moko donc toza na biso eza ba relation moko ba affinité moko boye oyo toza ko préserver et que to lingi pe ke zala kaka mais plus de info plus 243 tozo bandango lundi donc déjà le 9 na ba télévision nyonso ya Kinshasa pour la télévision et puis ça va petit na ba capté combien de chaînes to banana 7 chaînes to banana 7 chaînes donc diffusion mo bana large oh to benga bana communiquer autrement donc aux ana produit na yo ne ba ministre bena ba bimi boye donc au ligne communication mo ya propre et soin hein communication lo yengete ba makele l'été mais communication mo boye oh que ba tu faut pas comprendre mission na yo pe musala na yo ndeni no sala musala na yo ozana produit na yo donc publicité mingi bazo se baser na publicité na kati ya ba magazine na biso mais en réalité publicité ils ont touché plus affect ils ont touché plus sentiment mais biso to ya na ndenge ya publicité wana te biso to lingi to toucher raison to expliquer mutu que non ceux qui aussi sombi produit oyo l'air au somba produit oyo et ko sala yo boye na nzoto et que memelo boye na nzoto et donc ce ko saleli yango donc ba bien fait nango donc wana et ça plus mutazo raisonner bon atala bien fait ya eloko oyo biso tozo présenter mais quand on va à la publicité ça kaka mystique eloko de donc wana bisoté na nebe na makamto yeli bena eza bisoté biso eza bena donc non na kati ya ba reportage na biso wana ils a d'abord un reportage publicitaire de ils a publié reportage donc to expliquer pena dans likam ndenge zaleli yango to benga ba entreprise yango to zo benga ba donc ndena lobaki CNL kutu tango abimi aleka non na 7 chaînes à télé bino mbala moko bolongwe bobomi CNL pour lobaki yango biom to bomian bobomi CNL mbama bosu 7 chaînes qui est derrière vous Matika Songo moi rectification na tika lobate na bomi lobaki yango ko bomi CNL po tikala ki na charge na yo bomi CNL bato balande émission ba comprendre un esprit que CNL est koufi CNL est kain bomi CNL o tikala ki cerveau monteur ba Thierry Land ba Jimu Kendi Olandi ve na yo Jojo a intoxiqué yo bomi plan Matika Songo na ça na CNL tant ba colo entreprise ba bigi ba diffuser sur na chaîne moko ba koti réunion bango 4 ba bigi banda lelo Tukangi et Moutazaki directeur général à l'époque où c'était David Sala a convoqué réunion à Bengsi Bajan avec Banda Lelo tout décider Tokanga David Sala Moutakanga Timoko y'a directeur général Timokolo to kozwa mbongo to yokani bana mai o aye na mbongo to refinancer entreprise to bani donc ndeza boye mutatika longwa sen ndeza boye na longwa na senet na senet non, c'est la scène Moko CNL Zonga. Et bon, Info 243. Oh, et ça magazine bisous. N'a obligé de présenter. Nous allons ça la scène David Sala Sala quel boule. Jimu Kendang la scène la Sala KNB.
Et ngape na sali info plus 243. Et ça va bon. Nanaka na scène tisigo. So scène le songi lo bon nga so. So monika ke logo na mina scène le songi ba. Nazaona. Na longo muta longo langa pasati. Bozu fond. Puis et quand fond bozu, il y a ba matériel, il y a ba nini fond. Et donc c'est débrouiller là. Muke nzamba suma. Ba ta bonne volonté ou balingaka teke musala ya muto ayebi pour la baza. Voilà, merci à toi Fils Mani, merci à vous aussi mon vieux Jojo. On arrive à la fin de cette émission, mais avant la fin de cette émission, on banda loka na banda boy, bandi boy, na sisa boy. Fils Mani, to comme na suka. Et là on est ça bateau ba traiter bino peut-être ba égoïste, bateau ba traiter bino peut-être que bozela e bobo ma bateau po bolongwa, bateau pe ba croire nan na binoté. O pe ba longwa pe ba zape po internet ezaka poto teza tina kin botalaka. Donc bateau pe ba remona bino à travers cette émission ba croire teto ba musu ba croire o lobi na batunini. Bon, là, il y a solo, il y a ma casse dans le sein, tout ça va payer sa confiance. Déjà, c'est lundi, nous allons démarrer à partir de 18h juste. Donc, télécommande de ça, la peine, bon, la peine, non. Moussala, oh, non, le Belasiko, ils sont vraiment différents. Tout suite, 2 mois, 3 mois, il y a concentration à travail. Et c'est le 40 mois. Donc, tu travailles, tu payes ça, ni baïdé. To luke lo ni asika toko me mayango to me donc batala biso pena le lonya kalate donc maman neti ngabo na télémina présenter ba mona le lonya kalate batala surtout musala auto sala yango ne siko makasi na biso quoi donc info plus 243 tout frapper ça déjà mise en garde dans le magazine tout kuta nango ba oye ba force info plus 243 boyebi déjà que boyika machine à communication ba pamba te so na lobby na frapper rapena. Donc énergie, tout est concentré et nous allons frapper. Ah ouais, qui citait le sambo? Qui citait? Moi, quelques dédicaces. Ouais, d'abord, on va faire sa moté à mon président sponsor, Changalou Menkingi. Et on a le bas qui est derrière vous. ASBL Gombenagom, c'est mon président sponsor. Mon président sponsor. Il est pénal président sponsor. Asanga ba bien mo boy o mutu muza ko comprendre te Changalou Menkingi Daniel Massaro na bosanité Rodrigue Mbemba Chaba Chuba yo wana na bosani pété Armel mu pêche wana ba bureau pena to rana bango to travailler ba mukuse baza na José Gaembe na bosanité Masana ngai Thierry Lando David Sala. Ouais, Thierry Lando David Sala Mbote le padre Jimou Kendi na bien El Padre. Vous récupérez des noms bité? Ouais, des noms bakalate quoi. Bakamoeta mola donc El Padre Jimou Kendi. Donc Anakle Mutombo le prêtre silencieux. Hollande déjà quoi. Yem tout ayebi ma solo neto Kendi donc carré quoi bosela. Merci Fils Mani, mon vieux, on arrive à la fin. Ce qui bat bas Jabino bureau zafi. C'est bureau. Bureau ezali eza na ville bazo aménager yango le temps bisoto to komana to nito pesa bango adresse ya bureau te mais du moins ba o ba ko luka ba contacter biso bus 243 39 29 17 22 wana eza numéro oyo okoki kozwa info plus 243 par ngai donc plus 243 ya oli mosheni 39 29 17 22 donc to sololi bao bako sepena maloba makambo to lobi merci oyo komona kenon et choqué ezaki na intention ya ko choquer mutu te tant mieux hein donc il y a une intention ya ko choquer mutu te biso toye ka na ndenge ka ya musala to sala ka musala pour que na parler mère Cathy azwa mo eloko kolia do azwa mo eloko kolia Marlène pe azwa mo eloko kolia donc ebi ande makambo ezala ande makambo ezotambola biso to se concentrer plus sa musala to lingi na biso makambo ya o ya gauche droite te total la ka musala ndenge ezokendele bana lelo bo pesi Zakari raison lo ba o melate c'est tanka bo panzani ba mtema be
te ngana longa dans 2013 2014 nga 2013 2014 kala na bon wana mambo tu na mani ngate wana mambo tu na mani ya ona linga keno na Kinshasa bandeko ya Kinshasa bandeko ya poto bopesa biso pe confiance bopesa biso pe chance o bopesa ki batu nyonso mais du moins toko rassurer bino oza décider et ozala du blabla te et ozala o te que non olalo la muki te et ozala pena o abraza ko cité na katso muke bokanisa kango mikate toka o rumba pampers donc yango wana donc bopesa biso confiance. C'est vrai qu'on a début beaucoup douté nanou mais botala biso pena na bandeliona na sur soki botali bo comprendre différence pena ya mai na mafuta na lina pesa mbote na batutu ba masa tu otozana bango neti lelo boye na kutu bandité donc mission de service vadia azana ba Congo ça déjà mission de service pour jouer sur ba reportage à kuna différence ya biso ozalaka ba reportage à Kinshasa te ingala facile c'est salari nyonso CNLP c'est salari nyonso donc ne banda CNL to salari ba nyonso ba mabulu ba nzela nini biso to ye na moi eloko mpe mususu to lingi pe que non tous les 26 provinces ba na pe ne ba otango na classe ba découvrir yango na kati ya magazine na biso donc yango moni to banyango maintenant plus 243 donc ça dit Congo mobimba ba reporter ba ko panzana partout na 26 provinces bakubanda koyela bino ba réalité ya ba vie ya batu kuna na kati ya ba province nyonso wana nde bato azo vivre mamni bazanango mamni ezo avancer ba innovation ni ezali donc bozela biso pena donc na mutema kofungwama boko sepela po to yebi makambo yo ndenge ezalaka. Merci. Donc merci donc na lingina pesa dédicace na ba mère tout ba mère o ba soutenir biso ba maman pena donc ba mère n'a parlé pena donc ba ngone pena donc ba liaki pena linu po que ma moi simbale le loyo na okanisa maman Marlène Badila moi c'est José Kayembe na pesi mbote sikazali na pesi mbote pe na maman Kati mère de mère maman Angela maman Adonia ba conseil na eux komara ba conseil na eux salak merci beaucoup vraiment na pesi pe mbote na maman Grâce azoboya otanga komuno Maman Grâce wana motema nanga place là Maman Grâce mani fils donc na pesi bango nyonso mbote na lingi pe ko remercier monsieur l'abbé Noël Boulandung na matonge monsieur l'abbé pour ma prière pour na balosambo na yo donc nengo lobayi kaka kisite ezaka ndenge wana toyebi na Kinshasa bakolobela abiso to bandi yango boy toyebisa bino déjà que na Kinshasa bakolobela plus 243 info plus 243 ekoloba na Kinshasa oyo tozoyebisa bino pona nzambe ya nzambe oumela topesi pe mokili 7 ans et oumela te na pesi pe mbote merci mingi pe na pasteur Mutombo aseka kalembelembe merci pona losambo pe soutien na yo na pesi mbote pe na beau marché kuna na pasteur Walesa merci pour le soutien donc bamasa tout o tokobo sana bandeko nyonso boyebake na kati ya mutema bozali merci vraiment merci tout le monde biso on arrive à la fin lokola nayambaki ba confrère lokola nayambaki fils Mani na mon vieux Jojo mais toyebi ne tolobaka na suka que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu bandai na 7 ans, tu suki, tu es na 0 ans, tu es na 0 ans, tu es na nini ekozala. Mais le roi lundi déjà m'a besoin banda. Ngana kei, boka nchwaka ya lundi, o boroza na ngopona ngai to bengani. Tokomi na suka ya présentation ya magazine Nabino Info plus 243 ya mokola lelo fils Mani boy ka machine ya communication nazalaki wana po na ko servir bino ba bébé jamais na bossa na bino natuna eza mutuna ya Jojo Lukoji José Kayembe Lion soki akoli akomeli lisusu akoli
est-ce que comme un pape Mati Kasongo Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chaîne Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe.